Bonjour la famille, coucou, coucou, bonjour la famille. Voilà, mes collègues qui est déjà jeudi, congé la ici là. Une semaine et le côté bandeko. Voilà, mais Moussala papa, Moussala maman, on est obligé tozonga. Voilà, bonjour à tout le monde. Shalom d'aba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizuibino, boboto, bondeko, nakati yamabota nabino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Nakati ya chaise nangai de la gloire, bandeko nanga. On est là, toye ponato solola, mon mouke et salaka. Tokos nandenge ya mukete. Voilà, bande konangai un instant. En tout cas, vraiment, ningana, partagez l'émission, likez l'émission et kozala bien makasi bande konanga. Bo likez, bo partagez et kopé sa kitoko makasi. Partagez, likez. Vraiment, bo partagez l'émission pour na bana nzambe. Soko yebike au koti a ozali mwana nzambe. En tout cas, quand tu te sens vraiment que tu es l'enfant de Dieu, partager émission oyo kozala bien et fungola biso mémoire toye bandenge nzambe asalaka na kati ya bana na ye. Alors bandeko nanga vraiment yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo boboto bondeko na oyo ya biso ya catholique batangisa biso bekole ya malamu bekole emema biso tozala na respect pe na connaissance na sagesse to sengi bino merci bingi ba catholique to kei pe na lombango to pesi matondo na bakimbangiste bango pe batika la simate basala pe bekole basala pe ba hôpitaux vraiment nga na utiliser pe hôpital na bango moko pona ko sala radio ya mwana na ngai tango azara mwana muke bano nga na botaki na Congo. En tout cas na sengi bino pe matondo merci mingi to bosanité ba oya biso pe ya armée d'Isali et pas ya papa na ngai abande ko sambela to kei na église ya Ememe. Voilà, église ya Kilombo. Vraiment, bambote na bino ebele. Pourquoi pas bandeko na biso bima o babimisaka biso milimo babe. En tout cas, toute tendance confondue, bozo bakiti, bovanda, mwako po mai et kozala tokos na émission oyo. Yaya bo partager. Bandeko na ngai na lingi na ya parce que vraiment na koti penza makambi ya wale sate conflit na bango na ndeko na biso ya mobali Denis Lesi pasteur ya pétage bandeko na kota ki yango vraiment te na bandeko tala talango mingi na musika mais bandeko basengani makambo ndenge bino moko boyebi ndenge batu bayaka bazoko témoigner na ba église bandeko na ngai ba témoignage batu bazoya nango na ba église mususu pe pasteur a sengi ete mais ye moko aye na église aye kokosa na eka témoignage tant mususu na batu bacha eka ye moko sans pasteur aloba na eke yaka kosa témoignage oyo boyeboye te ye moko na autile na ndaku alobi atukanga vraiment fona kosa ke na lotaki boye na moni munioka bimelinga na moni mama na ngai na moni boye soit alingi soit a détruit dans sous famille na bango ou bien a accuser mutu mo boye kazandoki tam so alingi pa boma libala na e akolo bake na moni mwasi na ngazo baluka nguma. Donc ba témoignage ebele zaka na ba église ya lokuta ezate ke ba pasteur mutu batinda batu bango moko animé na mauvais esprit aye kaka pona sala base na ye moko na ndenge na ye. Mais sikoyo ba pasteur oyoyo nzambe atia bango loboko o ba monaka bayebake o mutu oyo aoleka te po atango bapesaka na ba église musu ezaka bien bokopesa déjà liste ba kombo pasteur atali banani baoleka na témoignage ba musu na ba église musu ya matalana bango ezala kaka période de témoignage nani azana témoignage bazana témoignage Alexis Musapi angala moi loboko nzambe papa tango lobaki to sala boye to balola boye. Donc bandeko nanga ba pasteur faut pe bozala mayele faut bozala pe patient botala nani awaya kopesa témoignage parce que même tango Yesu abandaki kosala ba makamu sikuta bande koloba mingi koloba te moko pe apazaki pe na besoin de témoignage ba mama wana bakendaka nanu après moko nda ye kozonga bozaka na pressé ya témoignage te ba bongo nga mama la danoise de na vandi boy nazana ba témoignage belé na batu oyo na balisi live together téléphone oyo tondi na ba photo ba mariage batu ba bali batu bazoki otala ba bokilo batu ba baluki boy bazongi boy mais na lekisaka ngo te pona nini parce que il faut non
batu wana bazala conscient bango moko basepela nanu témoignage eleka na kosala pe buzz na kolinga pe na yebana je dis je m'en fous ngai na pesi yo mobali na pesi yo mwasi na sangisi bino ngai na pesi te bon na sangisi bino mais il faut pe batu ba yeba na kosala ngo mais poni na sala kango te parce que c'est le temps moko ekozala ke batu bango moko nzaba touché bango bakomi koya mama la danoise toleka na témoigner na lakisa ngai na bande ko balate na bali nzaba pesinga mwana nzambe mbala danoise na komé déjà na 54 ans na ndimaki sous espoir elongwaki na yekozo mobile na nga 59 ans mama la danoise na zalaki bandeko na zaki na 45 ans na zu mobile 51 ans na zalaki na 16 ans bandeko na ngai un jour bandeko ba pasteur bino kutu boza sko ba pasteur mais bozo wela ba témoignage et puis boza ba témoignage ya lokuta oso sala combo net par exemple pasteur Walesa pasteur Walesa eza scandale ya liboso te sala na gi comment on JC soki nani wana famille Moleka, je crois, JC Moleka, voilà, il y a peu comme les quoi Moleka, na kanisi famille Moleka, pour tout kanisa combo. Au salaka awa, après il y a ekoloba, témoignage eza lokuta. Oye ko sala témoignage na chroni maman moka zalaka akenda kuvana na Congo kuna landa mama Denise, ba koi kuna na église na yo. Ezalaka lokola ba base. Mususu oye ko leka, ya ndeko ya nani ya gola oyoyo. Oyo gola comme on a Hervé oyo Ferry et ma base donc toye barasupa na yote wapi témoignage ya solo ya papa Walesa wapi témoignage ya lokuta ezali faute ya bandimité eza faute na bisote mais ezali faute na yomoko obanda ba témoignage no mabe makasi alors oya kondimilo alobi ke ba témoignage no eza ya solo et asali mukili na ye oyo pa ko boya na ye asali mukili na ye eza wana te pona oyo kamute mapasi parce que faut kotala ka soubassement omoni nde tozana mukili boye soki yo moko déjà neti ngai moko boye soubassement na ngai ezali ke na boti na batata 7 bana 7 soki muto ya saleli nga live mosi wana ndumba botala batata 7 et osala ngelo côté pona na yebi ke soubassement na ngai eza bongo donc na nga kuna te. Vous comprenez? Alors, ceux qui déjà payent, peuvent aller sur le que sous-bassement qui bien te. Au moins, tam sous-boye, donc, miracle, mo ba tu vas comprendre na bangote. Donc, il faut quand même comprendre. Parce que bilo musupe, au salisipe mutupe, et l'équipe nango. Voilà. Donc, bande konangai, bomonaki, nenge, ezape mbalali bosote, basali makambwana, yako, na pasteur Walesa. Bala liboso ba salaka suka ba problème Denis lesi côté na yekaka yebe matumboli Denis lesi pe matumboli ya Denis lesi toye bango lelo est-ce que uta ke pa ya nzambe ou bien zalaka ya satana est-ce que Denis lesi aza ya nzambe ou bien aza ya satana biso to kaka ko sala analyse na ko tshela bino prophétie ebimi ya kafu bande konanga toko kamwa biso nyonso tu comportement ya Denis Lesi eza ya bonzambe ou bien eza ya ndenge nini toko kamwa makasi et puis bande konangai vraiment ekozala grave toko analyser alors ne quittez pas zala brancher partager mission et puis tia ba commentaire na yo bandeko et puis na koloba liso avant to kena ba audio bande konangai kozala ka bilanda landa na comportement mototé parce que to mona ki même na Bible omona nzamba koloba ke mutu azali selon son cœur okotala ye boye makamala muté soki tokeye ata na ba mapasa ya bakoko ya Abraham mwana Abraham ezaki nani abote bana mibale mususu bakenda kota ba musulman bandeko so ba musulman basalama lekombo mwana wana ya Abraham wana kombo sikono minicho ebungi mwana wana ya Abraham wana abotaki ba mapasa OK akindeki babalela ki ba mapasa kuna soki mama bango soki Rebeka je crois babaleli ba mapasa wana bayeli wana aboti ba mapasa date mapasa ye moko déjà nani nzamba lobike na mama wana na kati ya libumu na oza na deux tribus donc tribu oyo na tribu oyo déjà ba tribu ebele babundanaka
ba tribu mingi toyoka na te ba frontière au Rwanda Burundi au Congo boye eza kwa ba tribu o biso bangala o biso ba yaka biso tosuki awa bino bokende boye to welela ba frontière donc déjà so balobi na kati ya libumu oza na des tribus oza de na des bato o ba kozala donc na ora moko te ora na bango bando pesa te. Mais oya mwana liboso Esaú azalaki na azaki botaki Esaú ne Jacob na milobela kombo na yo ekima mwana liboso Esaú wana azalaki mwana malamu openda donc mama nyonso kosepela na mwana na ye wana okeni na zamba akikobuka biloko aye nango ayeli papa na ye pona nini komba papa na ezokima ngati siko bokomela ngana ba commentaire na kopesa bino pe ba kombo nyonso te musu pe bino mo bokomaka. Isaac, voilà, Isaac, bon, tu sais Isaac. Alors, bande konanga papa wana, mwana wana lembama, et le baba manianga, alemfuka, mwana lembama, donc, mwana moko tinda, azala, donc, mais, mwana mi bale wana, donc, wana liboso na zaki pembe nya tata, azoke luka biloko, azoyelango, le pona papa lia bien, mais, oya mi bale wana, azalika pembe ya mama na ye, balo yenge banini bazo sekana mama bazo sala bango do na mama bango bavana bango basekana na bango muninga kena kotofuka koluka biloko ayaka nango na famille. Vous comprenez? Alors bande ko nange sala kike nzambe pa linga kaka ye kaka na sima na ya mwana wana lelo to komi na Israël. Vous comprenez? To komi na Israël et salami kaka na sima ya mwana wana Israel obomonaka nzamba lingi bango atande bazo boma kuna na Gaza bazo beta masasi tout nzamba lingi bango kaka. Tu comprends? Ndenge moko yango na ngena lobake bolanda ka muninga te o muninga zo sala boye ngape na sala ye pa kende ke boye tala ndenge ya zo sala tala ndenge ya zo finga nzoka nde nzambe atala ka kufinga na yete. Mama la dano swana kutu boye ache boye nzamba pekisi boye nzoka de nzambe atala kanga na liso mosusu ya mwana bande ko nanga bolanda te o deni lesi wana bande ko profession ebimi e kamwisi ngai dans makambo nyoso deni lesi asala mais nzambe alobiki azana deni lesi bande est-ce que prophétie oyo penza eza ya solo parce que je me rappelle même de kona biso pa to linga kemi mama fatu bambote belé après ça biso prophétie que Denis Lesi ezwela ngana tout comme azalaka na voiture yango so pa kiti donc na zo ba isute mais na kolinga na lukango na sala parallélisme ya ba profession mi balé na mutu moko pona to yeba qu'est-ce qui se passe dans autres Denis Lesi. Alors na moi si na épée mama Pétaz mama Tina maman moboazaka neti hypocrite neti osala makam neti osala te neti ofula mais azosa soki ndeni. Alors bande konanga to landa nanu pardon ya Denis Lesi bongo boyoka réponse ya ndeko na biso mobali Jésus Christ nana bande ko bozela muke bazo sonner la porte Voilà, voilà, donc bande konanga ibolanda nano tokolanda lisolo te lisolo bino so boye biso te oza biso ta o bayoka kiango te zake Denis Lesi a coopéraki na sele kiango kutu analyse te na sepela nango te Denis Lesi a coopéraki na bato o bakene ko témoigner et pas papa Bundu Alesa balobake ba témoignage wana eza ya lokuta Denis Lesi alinga soka futa bango bambongo ba salire nani ndeko na biso mengana ebisaka bino ka en bref ke boke bana ba pasteur bazo distraire biso ba yebani suka bako senga ba pardon bino boko kota na ba bateau na bango ya lokuta ya distraction entre temps kuna papa na biso Chilombo alinga changer constitution tozo yebate azo changer on a ba point nini
tant on peut changer constitution papa entre parenthèses il ça piso que tu changer constitution bon moni ndeni to changer constitution concernant agriculture concernant environnement na biso constitution lobby boye to changer boye yo zo lobaka ba changer constitution ba poe batu ba yebite bandi maka bindimela oyo kaka ke o délai ya nini ekomi illimité non ekosimba te kaka soko travailler na yo demanda okei na yo demanda okei na yo ekosala nini na demanda penzo so obika na yo olie na yo pe bien o famille na yo pe bongi osali pe osalaki mususu pa ye ekosala malamu mais soki ekomi ka bo changer bokoma su éternellement ba 30 ans ba 20 ans ndenge Kabila salaki ndenge Mobutu asalaki eza pe kitoko te bo pe sa chance na baninga te ça c'est l'égoïsme to bando senga siko banzamba bana ko bomaka bino tata nzambe problème ezate même sous peuple no ba ozala incapable ya ba changer constitution te pona bango ba zwaka ka ba idée ba changer mais boma kaka bango soki kaka mutu a sali kaka ta 5 à 6 ans de pouvoir au PC cancer a kufi pona sko to kotala makamnini nzambe ba okoma nango bosala ba loi na bino mais loi nzambe ezali soki kaka osali mandat papa cancer et ko joyeux koufi donc okozala humilié ndenge ba humilié qui président ya Gabon voilà donc bino bolinga bo suka bongo olio bima na yo na kimia na nzoto makasi papa osimbali na mwasi na yo bolia passion kitoko lokola Obama bino bolingi ndenge wana te na zo comprendre le peuple congolais te peuple africain ezani entre parenthèses politique tozongi siko na oya biso boyo kana bokebi nyonso ndenge Denis ndani asengaki pardon voilà bandeko nanga bozela voilà toye awa pardon ya Denis Lesi o eza ya kala to bandana na o ya kala r eza nango te fo nango kende na 30 to kotaka na pardon na ya sika eza wapi bozela pardon kala to chate asenga déjà ye pardon bazongi susu oyo le quoi deuxième pardon alors to ki triste bozela voilà to ki na ba aimer pardon yango yo mea culpa voilà tout le monde nous sont parce que ekokoti ça nignon how to invest sûr c'est ça pour nous na publicité hein boyoka pardon ya Denis Lesi batu pe basenga pardon pe za malamu te ko senga ka ba pardon voilà OK toyoka boyoka pardon ya Denis Lesi. Chers éditeurs de Dieu, boyoka en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses d'abord devant le pasteur mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe le pasteur, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur. Alobi, il fallait ayebisa Walesa, alobi ya pona ye abenga ki bana wana te, bana na mutu ba yaki epai na ye pona kosala nini basala tout basala la Walesa problème Walesa ye mo pe na munoko na ya lobi ke ye mutu atinda ka bana wana epai ya Denis Lesi pona bakende ko piéger ye e bimaki na munoko na ye moko siko place wana eza mbutu bande kuna ngai donc Walesa ye moko so pe kozanga koyeba koloba e soki pe ninga uteki na mbujimai ayebi koloba français malamu te ayebi koloba lingala pe malamu te tamsu na chiluba lingaka loba bongo te yango baloba emsu fo loba na langue maternelle na yo soko yebi ko o maîtriser chiluba na yo bien loba na chiluba moto mususu a interpréter parce que ye nenga loba ki ye moko mifunda ki alobi ke na tinda ki bato wana e pa na yeba ki kusala e piège ye pe ndeko na biso oyo bomona ka zamba ye la sisa na droit na université Lubumbashi était na science Denis Lesi silisa na fozala la science droit international
babilo moka bongo aza licencié azama yele nde bomona ki wana yeba koko capturer ka maloba Denis Lesi wana ayepa lobike ye moko atindaki batu ngape na djembeli wana alors yepa zongiseli ye limbisanga il fallait na senga na tango batu wana bayaki il fallait na benga yo au lieu na sala oyo na salaki limbisanga. Malgré les tensions qui étaient entre nous, Hébreux 12:4 dit malgré babiloko ba mobulo eza entre biso mais na sengi pardon. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Voilà. Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa. Des excuses sincères. Et vraiment, je demande pardon. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse tout le monde qui m'ont suivi en ce temps. Merci. Ok. Asengi pardon. Ok, ici koyoka réponse. Il y a pasteur Walesa après le pardon wana. Pardon wana esengami ndenge ni bolandango pa Walesa. Esengami ke batu ebele ba pasteur ebele ba benge pasteur Walesa et tout parce que bana ya Walesa ba kota ki na kati bana ne propre oh ya boti ba boloba ki en tout cas assez c'est assez pasteur Denis Lesi il faut ba kanga na prison il faut ki ne kokufa kuna na prison bana na ba komaso ba ministre o soki banani ba église kuna pe bomonaki ba bazui ba simbi pa spirituel baza ko chimbola na église baza ko kunda pasteur bakundi na kati église batimoli bakundi Denis Lesi to yebite so Denis Lesi azokufa kalateo soki pe ndenge nini to yebite bon to yoka sikoyo réponse ya Walesa ndenge nini azwili pardon ngo alimbisi ye vraiment eza pardon sincère ou pas bandiko eza mo mulai bokolandango na kotia mo ba commentaire mingi te parce que nazo kende basalanga suki nangi banjo koka donc boyo kafuna bima awa kalate nzambe na zo retard na ye liboso na bino po na kolakisa pour na pardon oyo mtinde kona ngai Denis Lesi asenga kinga wana pona koyebisa bino avec éclaircissement que bayaki kokutana na ngai epai ya évêque Ejibaya Mapia oyo azali représentant ya église de réveil ya Congo et puis na Guy Daniel oyo azali pe adjoint na église de réveil na Congo pona koyebisa ngai problème ya ndeko Denis Lesi Ejibaya Mapia aza mutu naza korespecte makasi aza bakondition ya kala yango nde esalaki ke nandimaki ndeko Denis Lesi asala vidéo ya pardon nazolinga na informe bino ke asalaki vidéo ya liboso atindeli évêque Ejibaya Mapia nde esali ke nayebisaki évêque ke atindeli nga nayebi te vidéo asali yango malamu te pardon asali yango malamu te nde bayebisi fo abandela amandeli lisusu video ya mibale nalobi asali yango kaka malamu te wana jour wana mpe koleka 2 jours après nde Guy Daniel aye kolia na kati ya ndako na mwasi na ye apartir ya poto kuna ye asali video mosusu ntango asali video mosusu nalobi te asali yango malamu te po normalement soki motu azosenga bolimbisi il faut alakisa pourquoi azosenga bolimbisi likambo nini asali azosenga motu bolimbisi ata nzambe ezolaka soki motu asali kindumba alobaka te nzambe olimbisa ngai nasali kindumba ou bien nayibi donc tellement que cause ezalaki mpenza te nde na bandaki koboya nde aye kosala ya mine aye koyebisa bango soki bakokoyede ye balakisa ye nde bakosala balakisi mpe na ngai nga nabi te asenga bolimbisi aexplike likambo nini oyo azosenga bolimbisi yango nde aye kosala ya suka wana oyo bino bomonaki alobaki ke mpo babana wana ntango bayepa na ye ayebisaki ngai te ndeko na ye nalobi akoti ofond te mais eleka nango kaka
de nayebisaki bango ke botya bokoyoka mpe bacritique ya bato na critique ya église bango moko bamonaki baréaction oyo bato bazalaki nango ngai na kozalaka mpona kolakisaka ke nazalaki vraiment touché au ministère na kobomba Saint-Esprit ezali sacrifice monene vie mobimba to ministère ndenge eza boye ata Saint-Esprit nalingi yango koleka biloko nyonso ezala ndako ezala bana na ngai ezala mwasi na ngai donc biloko nyonso ministère onga nazosala na Saint-Esprit oyo apesi nga ministère wana nde ezali eloko moko ya liboso na vie na ngai nasala basacrifice ebele kolala na mabele koseprime na biloko ebele donc bino boyebi moko bino moko ke désir ya nzoto eza kosoppose na badésir ya Saint-Esprit et puis Saint-Esprit azwi na barecommandation na bacommandement na baordre na baloi nyonso wana na subir kaka mpona bomba Saint-Esprit yango nde momonaki ata Paul aboyaki na kobala ka mpona ministère aboyi na ye kobala kufa na ye ka ndenge wana yango nde momona Élysée atika biloko nyonso ka mpona ministère alande Eli aza na place ya kolala te donc c'est difficile bambula na bambula nga na omeli na Saint-Esprit mais omeli na ministère komonaka bato baye kosalaka mpo basalir bapesa témoignage ya mabe na kati ya ministère onga naza nango naza na don ya guérison na bamiracle ezali ya kala donc eloko ya bien place ezalaka eloko afo ezalaka te mpo nayebi ke na États-Unis place basalaka badollar bavrai dollar bafaux dollar bakosa. Stop paying for life insurance that can't pay out when you're still alive. Nearly 50% of people. Pasteur Azoloba, et place ba vrai miracle, makam nyonso ezalaka, ya ba faux pe ezalaka. Donc Azoloba bon, alors que Nzamba yebisi biso, kozala ni chaud ni froid, akosanza yo. Et puis mina mnoka walesa. Donc place azope c'est par exemple dans les États-Unis, pas basalaka ba dollar, ba faux dollar pe ezalaka. Donc na kati église na ye, ba faux miracle pe ezali, ba vrai miracle pe ezali. C'est à toi yango to ebisa bino, place nyo sozo kende, zala na esprit ya analyse, en tout cas cause ba YouTube oyo e ko sunga batu bele bande ko analyser te, lelo bokoma ko analyser. Esprit ya analyse et côté la bino et ça la tokos na kati ya esprit na bino siko boza pe na esprit ya ko examiner makambo osali analyse o examiner et belé bayoki pandé pasteur Wangle sakaka alobi ke alimbisi ye bayoso motema malamu papa zwa lokumo sa penza ya Nzambe te bolanda makambo zo loba boko mona ke est-ce que vraiment za ya Nzambe tango yo zo loba ke place Nzambe azali ozo comparer on a dollar. Bon moi ka te que déjà basai na Nzamba Congo faut ka ko examiner ka bango. Pona mo bazara ya Nzambe, mo bakomi ya Satana. Donc il faut yeba ka ke oyo pasteur na tsaza suna bon Nzambe te. Oyo azongi. Voilà. Tozo kende vraiment na lekisa mwa muke ya kwa na lika na toyo kaka place à limbisi. Et loko moko ya sineza la te. Oyo koloba te ko basalisaki nga na archevêque Jiba basalisaki nga na bato bona senga pardon et na senga ki pardon mpona boye te à partir ya suite oyo koya nde kolakisa te senga ki pardon ya solo obi senga ki pardon ya solo te mpona yokaki makambo mosusu na CCA bazoyebisanga tala balingaki basala mpe boye balingaki basala mpe boye soki basali bakomindingisaka na kati ya libulu bango moko naza na problème te me ngai kote na ngai nazolakisa oke nalimbisi yo nalimbisi yo na motema mobimba mpo eza mbala liboso naloba na kati église ke voilà nandimi bokende kofunda mpo namonaki ekomaki makambo ekolobaki empire wana ezokweya empire donc namonaki neti kaka ke bolingo eza te epuis kosenga bolimbisi wana eza mbala liboso te oso oya liboso ya bato bafilma ye mpe olobi nayaki mpe kosenga bolimbisi koyebisa ye ke voilà tobandaki kobundisa yo mpo oyaki na mujimai oye otongi osali boye ozosala bamiracle tobanda kobundisa me toye komona koza moto ya Nzambe eza mbala liboso te ngai mpe nazwa yo ndeko na nga okoki koya
okokozwa problème jour moko ozwaki problème na bapaster moko na benga bapaster moko na babenga bakanisa makambo okozwa problème na bato danda nzela boye sambela donc nga napesi yoka conseil de façon kozala sincère na pardon oyo ozosenga ngai ngai tanke moto na nzambe nalimbisi yo eza mbala liboso ngai nandimaki voilà bakanga mpo na ndako na nga mobimba na bana tout le monde bazalaki fatigué mpo réseau ezalaki makasi. Voilà. Donc alobi na ndako na ye na bana mobimba en tout cas bazalaki fatigué. Donc alimbisi ye yango bandeko na nga bokota makambo na bango te. Balimbi asenaka na bango. Ale yosko na église kuna ozwaki pa au spirituel otumulaki okundaki pasteur Wallace pasteur Denis Lesi. Soko yo muto okundaki ye alimbisi ye yo position ezani. Boko kota li felo pona ba pasteur. Bazo soki nga nazo yele na yeli bino liboso boye bate nazala nani. Na yaki ko pekisaka bino na bi bokota makambo na bango te. Ba osenga na ba pardon. Siko so muta sengi pardon yosko okundaki spirituellement. Kende ko kundola yo pesenga pasteur bino pe boleka bo na kati église bo sala pe acte wana aleka ye pasteur na kati x na kati église alobake to limbisi ye to d'intérêt ye to lam to kundola ye est-ce que o sala ngo yo sko tikala nango nzamba yebi ko kunda mutu mo boy botika ko kota ka makambu ya bato kota likamu na yo bunda likamu ya yo na bana na yo na mobali na yo okomono kokuta okobundela ngo te mais soika ya pasteur ou bien ya fan na yo moko koni mama mobo yo lingaka ou bien mutu mobo yo linga tala ndengo okobimisa maseke nyonso to mais ya yo moko osakuna te alors bokeba malgré l'air nange koki na pesa ta 7 minutes kaka toyoka nini témoignage ya nani ya mama Fatou na kotombo concernant makambo mais na sengi na ye tocha ya sika mebeleme o bakoya na va mosusu na kati ya mboka na biso o bakosalela nzambe na sembo o bakosalela nzambe na kobanga na crainte de Dieu o bakosalela tocha nef wana mais na kati na bango basali na nzambe ndenge bazalaka mebeleme bango bayebaki déjà o ezali mwana ezali misu bao baza na bolo mbilo boko na yo makasi na bateli yo mpe na tie yo mpona kosala boyokani elongo mpe kozala pole ya bikolo mpona kofungola miso ya bakufi misu pona kobimisa bakangami na boloko pe kobimisa bafandi ya molili na kasho. Mais bien aimé, awa Bible ezoloba na biso Yawe aponi biso. Prophète Denis Lesi Yawe aponi yo. Ezala makasi na yo tende moto ozosala makambo nyonso ozosala. Mais ezala puissance ya Nzambe. Nzambe nde ayebi na kopona yo na kati na ba serviteur nyonso oya mboka na biso boyoki ndengo oza grand et na kati ya ba grand nyonso baza na kati na mboka na biso Nzambe nde ayebi na kopona na kati na bango boyoki Nzamba poni le Denis Lesi ofungola oyo ezali misu ya ba oyo bakufa misu Nzambe azaka na secrétaire oyo ezali lumière tango bino boolo ba Denis Lesi ndoki nzoka nde Nzamba poni pona sali ya peuple ya prophète osalela Denis na motema na yo mobimba Nzamba poni po kotisi ezali lumière na peuple na ye Nzamba poni Denis Lesi kotisi ozala na boyokani na peuple na ye po tofungola biso oyo ezali misu ofungola bana na ye oyo ezali misu bao baza na boloko bamona oyo ezali pole babima na kati ya prison. Mais bien aimé, biso nyonso toyebi musala oyo prophète Denis Lesi azosala. Et biso toyebaki oyo ezali mo mankiona te. Mais mutu oyo ayebi na kobimisa mwana na public mais bien aimé eza prophète Denis Lesi. Yende mutu ayebi na kobimisa oyo ezali mo wana.
Mais na kati na bango basali na nzambe ndenge bazalaka. Mais bien aimé bango bayebaki déjà oyo ezali mowana. Et molimo na nzambe koti na kati ya prophète Denis Lesi eyebi na kobimisa makambo nyonso ya mabe oyo basalaka kuna et a exposé yango libanda. Mais bien aimé yango bozomona oyo ezali bitumba na ye. Yango bozomona oyo ezali ba pasteur ebele bazotelemela ye mpona mosala oyo azosala. Et na koloba na peuple de Dieu mosala oyo Denis Lesi azosala mais bien aimé ezali ete. Ezali ete boyoki. Ezali nsambe nda koti na kati na ye po nzambe alingi a exposé faux serviteur ya mboka na biso. Nzambe alingi abimisa génération ya sika bakosalela nzambe na sembo oyo bakosalela nzambe na kobanga na crainte de Dieu oyo bakosalela nzambe na crainte nyonso na kotombola oyo ezali kombo ya nzambe. Bakosalela nzambe na kimankiona te mes bien-aimés. Peuple de Dieu lelo na lali na zozwa oyo ezali vision. Et na kati na vision mes bien-aimés na moni nake na nini nanga mpona zwa oyo ezali ba journal ndenge eyaka na poste nanga na zwi oyo ezali journal. Natala na kati ya journal mes bien-aimés na bandi kofungola ba page na bandi kotala na moni oyo ezali Pasteur Walesa na Denis Lesi bazalaki na kati na journal. Et Pasteur Walesa azalaki na bato ebele. Et Denis Lesi azalaki kaka ye moko bien-aimé. Mais ezalaki mulili bango nyonso azalaki de Pasteur Walesa azalaki na bato ebele, Denis Lesi azalaki ye moko. Et mbala moko na kati na vision bien-aimé na moni éclairage ya makase ye ezwi Denis Lesi e bimisi ye libanda. Et longoli na kati na revue bisika zalaki. Et bimisi e libanda. Na komi kotala esiko na ndenga libanda. Et place prophète Denis Lesi atelemaki éclairage ezalaki makasi bandaki kobeta ye. Et atelemaki na mabele te mais atelemaki dans l'espace mes bien-aimés. Et éclairage makasi bandaki kobeta. Et bisika oyo pasteur Walesa tikalaki na kati na revue mes bien-aimés ezalaki molili. Na bandaki kokoka komona susu te po ezalaki molili. Mais lokola miso ya molimo ezalaki ya kofungola. Et nazomona ye na kati na revue benga tikali na bato na ye ezalaki molili. Et nazotala oyo ezali prophète Denis Lesi bisika bimaki na journal et na moni bisika ya azalaki kaka ye moko mais azalaki na éclairage bandaki kobeta ye. Mais bien aimé na ye kolamuka ezalaki vision. Et tango na lamuki na bondele par exemple. Et Saint-Esprit apesinga oyo ezali discernement. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bosala très attention bana na nzambe. Bakosona na serviteur de Dieu mosusu bozomona na kati na ba réseaux sociaux. Mususu ezozala ya normal. Et mususu bazokota ngo na ndenge ya molili. Bokotaka bakoswana ya ba serviteur de Dieu te mes bien-aimés. Okokota oyo ezali conflit moko soki nzambe a protégé yo te mes bien-aimés ale ozwi oyo ezali retour. Nzambe azwa lokumu po ete azali nzambe. Et Saint-Esprit abandi koyebisa ngai ke makambo oyo nayebi na kotalisa o omoni na miso na yo. Et oyo ezali mosali na nga mabe eningaki ekomela ye. E ngai nzambe na ye na épargne na mabe wana. Ngai nzambe na ye na longoli ye na mabe wana. Bisika azali aza na ngai. Nga moko naza na ye. Na koeleve ye lisusu. Koleka Denis Lesi o azalaki na kotombola ye lisusu mais na sengi na ye azala intègre azonga makolo mibale na epa na ngai nzambe azonga makolo mibale epa na ngai nzambe e bisika oyo moni oyo ezali Walesa ndenge omoni atikali na journal atikali na misala na ye oyo ya ténèbres yango moni ayebi na kotikala kuna bien aimé nga nalobaka o nzambe atalisi na longola te pe na bakisa te pe molimo o nazwa eza molimo ya kobanga te eza molimo ya nguya po esauve oyo ezali peuple de Dieu libota na nzambe mutu moko te na se na moi oyo akoki kozwa place ya nzambe soki bomoni mutu akomi kozwa oyo ezali place ya nzambe seke aza serviteur de Dieu te aza serviteur ya diable azoservi oyo ezali maître na ye. Un serviteur de Dieu nyonso le bien-aimé atombolaka nde ezali maître na ye
atombola kando ezali kombo ya maître et bakoki kobenga ete nzambe na kati l'église soko moni bazobenga mutu nzambe bebe c'est que mutu ana sa nzambe mutu ana zui place ya nzambe c'est que mutu ana nzambe libota na nzambe etango na moni na kati na vision ndenge pasteur Walesa tikali na journal ezalaki molili ezalaki ténèbre ezalaki penza molili na bato na ebele azalaki na bango ene ko lamuka na ndenge molimo na nzambe yebisinga makambo o natalisi yo na ko lever o ezali serviteur na nga wa Denis na ko tombola o ezali Denis eloba na ye azala intègre atambola na ko banga ngai mais bien aimé pasteur prophète Denis partagez vous partagez la dénonciation nyonso partagez faux serviteur na misala na bango ezosenga yo protection ezosenga vie de prière ya makasi oui nzamba afana ne peka na poto oui nzamba zana kana bakoboma ya kongo na poison mabe komela yo mais nzamba épargne yo nzamba longoli yo na mabe wana nzamba lobi na ngana nzamba alingi Denis makasi tambola na kobanga ye akoeleve kombo na o lisusu akotombola o lisusu akotombola lisusu zali kombo na ye bato nyonso babimaki na kati na église na bakozonga bakozonga na kati na église na e bakozonga bazoya kosenga oyo ezali pardon kasi zongela oyo ezali nzambe po ete nzambe aza na bosenga na bisika ozalaki lumière ezalaki makasi mais na ngambo ya pasteur Walesa namonaki ezali ténèbre pasteur Walesa répands-toi zongela nzambe na ndenge solo répands-toi zongela nzambe na ndenge solo cher ezali eloko akosakana nango te bisika oyo bateyaka oyo ezali liloba na nzambe cher ezali cher ezali mpona lokumu ya bato ya mokili kasi ezali mpona nzambe pasteur Walesa zongela oyo ezali nzambe répands-toi po ete namoni ténèbre na ngambo na yo bien sûr que prophète Walesa prophète Denis ezalaki ye moko mais namoni lumière ebeti na ngambo na ye makasi e na ngambo na wana boyo ezali zongela oyo ainsi dit nzambe kotisa lumière na mutu nyonso akopartage video oyo na kombo na Yesu oyo nyonso akopartage video oyo lumière ekota na kati na ndako na ye ndenge lumière ekoti na vie ya Denis Lesi bandeko tosuki wana bino mo boyoki en tout cas naza na temps ya kokomante mingi te mama alobi mama expliquer en tout cas na kozonga na tokosala parallélisme ya prophétie mama pesaka pe pona Denis Lesi na oyo baye kopesa sikoyo total yango vraiment ndenge ni ekotambola yango ka conseil na kopesa awa boko taka makambo ya bato te surtout ba pasteur à Congo bazotambola na distraction baza koya ko distraire peuple congolais na makambo ebele pona oyo nyonso ndenge lekaki na suka nango ba pardon sikoyo azwa neti kosala biso ba je akoma asengaki pardon liboso na video alobi boy na boyi asali video mususu na boyi asali ya suka na monika na ye konjima mais peuple oyo memi na mouvement wana est-ce que bango pe ba limbisi Denis Lesi to yebite est-ce que oleki na église na yo sikoyo ye nango na video oleki na église na yo ke bato osengaki bakunda ye na église bokunda Denis Lesi batimo libulu bakundi ye bandeko eza pasi totambolaka na obanga nzambe botikala malamu je vous love vraiment na kei kosala suki donc na bolimbisi na bava et vient on a sali il fallait kana sala ngo parce que na tika tato comme de émission na poster si côté mais to comme de 11h34 no ke ne musika pas sala nga suki moi c'est un peu numéro na ebité moi na bengete na koma moi retard donc botikala malamu bisous à tout le monde hein bye bisous.